Pourquoi bongo maman n'a encouragé na âge avion en tout cas na betele maboko venanga mukwa bongo ala maman n'a encouragé parce que déjà spectacle ni daki kitoko so daki kitoko bon musique toujours ezalanga na guana ezaka moninga lobaga musique eza boulot mo roi ya mafia. Mais en tout cas, merci. On a des photos au bout de la banda. Et ça, on a mis ça qui tour, il y a. Et ça, on a mis ce monde dans autant à comment dire, mais autant à comment on a sa réputation. T'es autant à ta benga penda de mois, il a de sa vie. Ah, c'est que ça qui te mène à perdre, on a couffé. Oui, on a comment. Mais type, à autant qu'il ne guide. T'es massidi. Ngaku nana conseil na bo pesa te ba makambo tuninga foto na ba vie popo lipono ba do Congo ba na kitchen. Donc boulot eza boy so mekolo ba benga noti. Ndenge ni explique. Ba benga no ba siko so ba ninga présence skiza. Ndeni conseil to uti ko ka pour le sote moi 1000 te. Et présent fâché ma bé. Donc ngai ko na mi place ma rambo ngaku na lo ba boy na zo sala ba veille. Solution les amis. Et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous pouvez suivre de partout. Vous êtes en train de suivre cette belle émission. Cette belle émission se nomme comme ça, le goût du beau. Le goût du beau, ça parle vraiment de l'art. C'est pourquoi nous invitons beaucoup des artistes. Neto solo la bango, balakisa biso vrai art. Gouana ya beau ya bonheur ya gouana. Obande ko balingaka na banda kuna bango. Et lelo tout ça un réel plaisir dans sabino mo loko moi sont déjà les bandé une introduction à biso. Ningi bidemo ko bozo mona bozo constater bozo yo café mato eza kiloté. Mato ezo sokama na ba notes na ba partition ya makasi. Na artiste ya makasi ya mboka na valeur absolue ya mboka na ngai le jovial de la musique congolaise ndeto benge bongo na kombo ya mosikasika mosikle libaya topesi bonsoir na yo mosikasika l'excellence de son travail. Salut mutu na ngai Masidi
ya mosikle bonne santé. Ouais, santé muke. Ma condoléance à ton présentant au boye la télévision parce que tout ce qui m'attend il y a le kana matanga merci la présence voilà bande ko belé ba mona na kité ba yo mona yo susu pour temps au leke belé na ba mission ba te belete et ba sincère condoléance au de ko perdre papa et na katika quand même matanga to mona bi bande ko no ba artiste musicien belé ba ko tala yo déjà ko mona bande ko no ba yo rendre visite bongo. En tout cas, franchement, ça a bon, tout le monde ça les plaisir, mais na lela ina motema parce que en tout cas, bah on a mona qui on a vraiment touché inga. Surtout là, mon net manda chante. Comment? Manda chante nga mona inga na TV. Ah bon? Sinon on beta la wengi wana ba sectionner sur ça là. Na beta na manda te. OK. Manda chante en tout cas manda chante kota zali na lela ki. OK. Et puis bino yo pose là qui ba dit no image là ça est la famille. Pour moi liwe ko la ramu tutu OK ngape jour mon na ba été oya et en tout cas 600 merci en tout cas artiste tout balagi na présent merci belé on a moni fonga pena sisaba surtout Churamboma Churamboma pena zo makambo ngolo ya famille na OK azaki na ngai bandeliti suka ba grande sœur ba uti bangleterre il est le Cambodge il est le Cambodge en tout cas merci belé ba Fanel Bajo ba Diana la fraise Diana la chanteuse Mazemba yagite Mazemba mona été mais abenga inga quand même mutabenge faut à reconnaissant et puis Jordan Koussa il a benga en l'hôpital benga en l'hôpital en tout cas Jordan Koussa ba bonne guérison kola za na biso so bigagi déjà. Et puis Serge Kabango a fait ça qui sale et puis Edgar Mokonzi a fait ça qui sale et dit nos images avec Yachaki donc tout ça là qui penda o ekukaki et puis na ba famille badaki on a Lorraine et Azalaki en tout cas merci Lorraine et Yanni Azalaki Anthony moi on est bienvenu Azalaki en tout cas femme a parlé pesanga qui était yebita soutenir qui bat belle mo mikate kapibiata et puis na daki suna 600 ça makasi ya passer kusangila. Le coup là tout a patience les grands wingés 4x4 madame Nefifi Béa de temps à chaque banque chaque jour et puis dans ces pays là il y a présence vient dans Delobas pe na beta na été daïga va venir surtout là autant na musique mais ya giti na parler et puis na mona ki massa na biso la patron mikolo Abel Maya nani Babel ya dara baliste masala mouvement tout cas merci Babel ba tout dans temps on a bené logo bimaki nettement na bena pesa na enveloppe à 300 balles na kama na bi comment bimza bena bon mona na te na mona eza na TV na dolo ça ko d'abord ndeni ba grano wana wingi kamusa kinga et puis merci à toi na bienvenue makanga assister na kama mabe nkumu aye to vendre sexa biso fort to vendre ba sele on a sena ngana to sekaki fort babi matanga ngo ezaki matanga mais na kati matanga seki papa zaki motabolingo et bongani na ngo pe réconciliation tout non ni père déjà zaki pasteur OK pasteur Monica baliwa ndenge da père zaki pasteur pas belaka ya 3 jours bon ndenge to landeli na basese zaki empoisonné mais bon kolobi na na foi na nga na yebi ke père na nga cha bimai na tonga sambela inkolo donc moto a chake loko wana eza jugement ne mukola suka mais un jour to yebai donc on a besoin que la peine de un comité de recherche mais Nathalie la mère pas péqué c'est pour on dit tout ça pendant le comité de recherche ça là OK na robeta comité de recherche mais Nathalie nga ba tetina kwa aki ozonga les sous qui déjà en tout cas la réconciliation moi bien Olivier Chimanga ba manda chante c'est le scam en tout cas vraiment la qui pena flatter et puis bana biso quartier yolo ya maïdi yolo zanga gite bana ba quartier yolo na yolo si ba qui ba soisement ba bigis et puis na toi qui peut coup de fil lâcher là coup de fil lâcher là na toi qui peut coup de fil ya Choulai et puis na sepela pe na geste association ya biso ya fraternité yolo salaki présent libizi lengo ba yotalanga ba samba batu ba yaki vraiment na batu musuku na bossa na mais en tout cas merci na mutu on a des photos au bokanda ezaka na musicien mon tour ya ezaka na musicien monde na otanga kombo de sona mais otanga kombo na bebisa réputation na otanga ta benga penda ndeko moko yola zo bisa bi musika ska chaki temena nga père banga kufi obi na kama mais tipo yo akota ngindoki te mais ce qu'il y a dans le bagage musika ska chaki te me père na kufi amoni pourquoi la cosa zakite mais nga siko ne bembe ya mama na mutu na kendaka pourquoi ni la cosa zakite pour la cosa zakite aza période mutu aza yolo d'abord ya na kini papa ya na kini makamne pena linga lo bango te po
na sokola maboko obika ye nazwi appel à musicien on a dit ah moto yo aza moto mabe mais bon totala un jour mais la vie continue bon sona kina musicien ngo umalwa bongo na to sona te yes quoi eba teke komelanga ya beteleke muninga memelinga mais bon biso beto ba to silga de so telinga parents au monde que musique là ne moto moko fachakate so silga dans tout ça mon sika oyo komi ba force na yo force na famille et surtout maman ça non envie non tes mères kufa des mères kufa so za ba américain force na yo ko père de ba parents mi balé la région de Bachurambo mat Churambo mat c'est la sali on a dans la région de Bango ben mère kufa ki père kufa ngabe Churambo mo epsanga ngo et puis na pesi mes condoléances na Odilo Amos Odilo Amos maître Odilo agenda na kin ye père na kinda tena parler c'est Odilo yo ya mama batute ale le te musique le mo content mais ye pas kweli na pesi pe ba sincère condoléances na pas parole ça perdait pas parole na komela ki na ben de son mes condoléances pas parole tu dois na komela ki texte na kin et puis na sepela ki kana komi mes condoléances mba moi répondre na tu si quoi répondre ngate na éviter pour la ligne mais na komela ki na benga ki pas une raté voilà et force na bino ba okufeli donc biso peut okufela papa mais merci tout cas la mère ma pe Adrien to pese bombo te place aux AFI to ngako moi trop de chako moi force na yo be organisation oyo wana ya famille lo siko to mika un peu ko lobo moi vite fait poza makamwa matanga 40 jours ekozala awa na poto ou bien te déjà bo panzani to panzani on est panzani silimba la bon organisation zali to zelava mikolo lemso eloko ka ko za moi réception moi muke entre famille to kokuta pour père ko kufinga za moi liboso yone moi liboso moi liboso donc ngane muna o loba makamususu na lobi boye salami na menga mo pe bientôt na zo kitapo na za likamo grande sœur zo kebala OK et puis de profiter de ta la makambo ngane za mais kala pete to pesa ka ba mona pe voilà merci na yo mon cycle yo posa beka le roi soldat ata papa kufi mais qui soldat na fo et ça la kaka moi ma ezaki mais ngato longola ngelo musicien tikala ka musicien pas bunda po nekolo soldat pas bunda pe poka na ekolo donc ya biso pe musique ezo kende yango pe bunda ka po na identité ekolo na biso to moni ba actualité belé to na pe tout na mon cycle malgré ozalaki na mawa mais l'équipe déjà force na yo mais lelo ozongeli biso na télévision. Merci beaucoup. Et tout le monde actualité belle hein mon cycle. Tout le monde fait rigoler en absence na beta qui stade de martyrs comme là qui tout le monde fallait beta qui stade de martyrs, tout le monde qui petit no pas beta qui stade de martyrs. Donc presque culture wana bande kono ba valoriser comme côté là na stade na bango nyonso wana. Mais au monde d'abord on peut savoir ba courage belé parce que mon musique à Congo fait da bongo. D'accord. Ouais, beta qui force on a de ça la musique à Congo. Analyse les autres salama bino pe bozo lobé la malamu. So ba vendre ça bien te. OK. Là où na préféré que n'engo de pote comme keba faut ba beta rendre bon pote ba force à mutu na mutu. D'accord. Côté bazali ba grand artiste c'est ba chance belé. Est-ce que l'autre lo ba que musique on ezongi goût. Ndenge époque na bino bosala ki on na ba wera, na ba jibe. Est-ce que musique on a le gozo ezongi na goût wana. Bon, musique toujours ezalanga na goût wana. Ezaka moninga lobaga musique eza boulot mo roi ya mafia. D'accord, pas ni mafia. Musique ya boulot mafia papa. Et puis grand boulot mafia. Signifie l'émission là. Ba fako bazaka wana ba miyibi batama. Neto beta wana ba ndule. Eza bana ki muyibi na kati. Ki muyibi na façon nini? Omoni lelo bosaka be mission be gino bazana basaka be mission. Guitariste congolais pour se trouver la mot passe. Ngako tutala mikolo mère auto memanga na assassin tala la mère telemi mère meminga na assassin et puis na kekuna on a yoga ke sepeli sainga mabe assassin ma bisinga bi ozana mukanda na mboga o futa lempo c'est la biso da titre mobo so ezalika 1000 vies tangela biso quartier wana tinda na mail na sa ngo komi mambo ya direct wana futa akamo mabe so biloko wana salama ndeni donc musique na biso eza musique moko to beta ki ngo pesa biso visibilité to wana ngo lelo mais na pire esprit na baleki na bayaya to yoka ka total la musique mo lo na mafia na kati jamais ko mona muta simba libaya wa biso de nga za de parler na ma campagne mutasima edaka le msukolo okese OK ya on est ngabo na mo beta na sagesse so na za likambo mo na sa na yo na ko ya na sala ngo yolongola nga identité wana te on a le tout ça pour tout cela bien mais moi c'est que bien on va comprendre en bon nini ça là que
lelo yo za na comprendre et na compréhension na baloba le savoir est une arme loko za na arme na ndeni moyen ni nous disposer pour na balé que baoya na sima bakuta ba leka ba nzela ya ba sende o bino bolekite te masidi ngaku na conseil na bo pesa te ba makambo tuninga foto na ba vie popoli pour ba do ko ba na kitchen donc boulot eza boy so me ko ba benga noti ndenge ni explique ba benga no ba siko so ba ni la présence kiza ndeni conseil to uti ko ka pour le mo 1000 te présent fâché ma bé donc ngai ko na mi place ma makambo ngaku na loba boy nazo sala ba veille ya bande ko me batu ba wosola makambo tuninga ba vie popoli pour ba vie do Congo ba mwana moke pa betambu ba ko ba bini no ba vie maika munan ba very gostar pour moni ngape na mutu na yika na eloko ngome soki penze eloko esimbaka ngoma na lelo e ba otanga bon pala lwambo pa bimisibe pala europe avait Flavien Bazisa OK jazz mais zati donc la boulot moko ndenge to na mikila to découvrir mambo ebele donc la boulot mo yo sala mo faut na sagesse ebele ba donc ezali faut kinde ba formation ko sala pe ba makambo pembeni pondeo to beta boy lobi na nga denga so pona kin to sala bandule oyo mona bino lala ibanda to la muki 15h ya olala là le parole ba pour de belo alors conseil na bon ba pesa côté na kata leader au côté na kata karo kendule mais ko beta no pe guitare ko ba grand pote mso mona pe bolem so beta ka violon mais azale mso PDG en total donc le on a ce fait côté on moni souffrance ya na boulot fort souffrance ya na boulot au monde appelle msusu leki mo asali orchestre osali ka siksa des on somba ba ketcha cher ozo belo ko me maté mais sunga kata ba bazana bango ba se retrouver moment na rien bon na pesa ba courage ba leki ba bundana un jour simba kaka un jour simba la musique to moni opé awa kaka na Paris ba leki no ba de réplique ba yaki wana zaki ko fallait to yamba yo ko déjà une émission oyo depuis que ça là tout yamba ensemble na ye malheureusement aux ala qui éprouvé pour l'anglais Santa papa avant kufa et nini et ça là qui pour na grandeur ya musique o mikiti ça pour te belé ba benga bango pe ba yakite yo mikiti so bi na betela na chapeti na ngade pour confiance wana amour wana ezaki basé sur quoi pour bimeka na wenge ou bien au sala ngopé na bato mususu ba ya depuis déjà na PC mode d'abord ko zali c'est encouragé na PC mode ya yebi côté to utaki côté na mona depuis déjà azali l'équipe na quartier OK ngana découvert depuis pas tonton là on a mona ke na singa bi yo voit na yo un jour na maison mère pe ko za bien ndenge mona akotaka na donc 600% soit akotaka 70% zanga o la maison mère les petits 20 ni pecho pe ko ça bien ndenge akotaka donc tout ça déjà qui a amitié moko qui yana leki utaki de na coin yolo na coin venir le tourno wana OK tellement gaza pe mwana moko ayokaka po moni musique na biso lelo ezali neni ce que moni muta sali six ko epse ya ndenge lo wana boy pe mais na c'est ça succès na sepela na yazali mutayo kaka aza mutayo kaka donc na tina betela ke la récompense lek na ngai na cha epe po ndenge ezala mais na ndenge pe na idéologie ego zapela mtuna ki makam nanga mais na kumbela ke pe na betela ki lek na biso betela ke pe na ba studio to na studio pe na bet comme des chants na beta ko des titres mo bona betela des titres mo taper ça yi mo benga vende ni nzemo na yo betela donc azali ki na biso et puis nazo féliciter azana tamu keme a salba démarche administrative et tout et donc on a fait que kende kin bundano na kin parce que kin go sala bien que koto pour koto musique et beta mana ngoza ne cha kinité ya kin ezawana bozo beta ngona sa moyi wana mais ezo pesa na vibration ya au mona lemso ngo beta bo mutuma utele mso bulwa lembi mabe vandi kuna ya olemba et puis mutapoto pour la musique il faut dans temps libre soit vacances et ça te que ça la lobby lundi la musique dimanche donc on a fait que le aussi si ma ramna yo bunda kin bandela score promotion pour mutako c'était Masidi sa mukanda poto okokate ozambi landuli même partout aux vida yakasi babiso pe to vanda ba ba componer nga pe na moni ba leki ba mosala orchestre na bangaka pour ba petit musu bazana ko biso pe nene bokanga na porte faire kotate on a place qui m'a maramwana moi net document de ça mabo alors on a vu na ngantone to segara na ko ke ne pe na musu pa ve na ngawa zeka to seki abi ke petit na poto
est-ce qu'on explique ce qu'on a outil yolo au bétarani na maison mère ni au monde na télé tout qu'est-ce qu'on a parlé bata 20 on va pas mbila mandeni pas santé na ça guéri tu moi 4 minutes il y a aussi que ça la personne il y a un document de salama to 600 peu marambwana. OK. Donc si on a bêté nous les mois on a tenté na kena déco pas déco kuna ku de rata. Même si que tout le monde a plus des toto signalé héritier à la car moi trop. Parmi les grands au ba bêta kita à Paris aux a cité. Mais qu'est-ce qui fait que tant héritier qui est là-bas un musicien va accompagner à un poto tout le monde a pensé à musique l'été. What na pese mot de la famille. Ce que tout le monde bon on a bêté héritier na poto fort hein. Na bêté l'héritier trop. Attends album moi na studio peut na bêté album moi le bosso. Et ça va aller sous disponibilité attends bani mais c'est un ami. C'est un frère nangai donc na lingaki trop. Les arabes battant. Neti siko na auto vanda na moni vena na desu za beti abenga. Na yamba écouter pour ko afenga mais na écouter pour rappeler parce qu'on a bêté l'endo le mois samedi. OK. Donc là va disponibilité attends puis moi migolo moi vacances à 10 000 faut profiter. Vacances à 10 000. Mais ada frère ça né ma bêté. Est-ce que ah il y a musique le travail après dans studio? On a parlé studio zali et on a solo na qui dada migolo funa zone on a ligne na studio pe ya mona ya na surtout mingi pas chez Vigno. Pas chez Vigno c'était na des projets na mo ben ça peut artiste musicien ba enregistrer chez on a parlé non te ngada va juste programmation to ça ba témoin ba ni même ko na reta ka me funa zone ngelango le ko moi matos msuba na te portable funa mo zone na bandaki déjà na zoki j'ai mais na stop pas ki le ko na koma na zone na montre facile mais c'est obligatoire il faut que ba programmation c'est pele na mona ndenge na alba compa azo simba moi c'est un témoin ni c'est bon faut to suka ga to beta ga ça ga il faut qu'il na na sous-sol monter na studio mo da réalisateur mo bele. Voilà, merci Nayo aussi que merci na ba audience wata la biso, merci na Alain Salambi, merci na Magui Kilolo, merci na Bibishi balomba ba oba tenir biso émission ezala toujours kafu, senga minata topesio bambo théâtre Basse Gare du Nord attend qu'à l'étopesio mote Kevin Pumba atakale Kevin Pumba topesio bambo théâtre topesio batutu o balana biso edine image pendant sango ya Congo to signaler batuke émission oyo kolega na Congo 10 et kolega na pendant sango ya Congo ainsi que na sa microbe na 2 pages na émission wana et ko zala diffuser kuna na ba émission balinga ko sala émission na biso boya ebele tozongeli boya mbabiso na bapela ba texto les kato besana kana mwa kala wana tozongeli be émission ya musique na ozonga nayo ya musique tout moni événement ya ebele oyo titre s'est passé d'abord surtout le but total sur le plan artistique kotala ba martyr et beti au classement comment ba martyr et beti bon on a bien des conopés. Question nous a bien. OK. Mais moi mamandou la Congo nga autant makambo na te façon na tangi. Je mo bazonga na même qui bleu à boy. Pourquoi obanga représente. Non, na banga te mais faut que ça la âge ba monde ba mieux placé ba biki o abetaki danger mais et sur le plan artistique biso ba bino bozana école wala jargon na bino mo na bino bolobela ya moi. Si le plan artistique en tout cas on a pris ça qui marque à faire après ça qui a fait choses aïe qui toko d'abord moni et là ça la biso ba ndule tu to beta musique ba comprendre to ko beta na ciment danger mais er beaucoup d'abord enregistrement pour que dans un studio longo là déjà et fait mon mais on a fait atika qui penda page news tout ça là il en tout cas na c'est là il est là choses aïe bien ba venir pas wingi ba beta qui bien OK on développer musu ba beta qui bien mais si ko passe ça kaka toyoka ngo koyoka ngo ke lem susu ebima na ba formule mo lem su ya MP3 lem su na ba beta na ba carte ba nini mais au moins lem su beta melekana. OK on les a bien té mais ba mutu ba beta bien ba bundara papa ba marambo to da rapena kolobaloba to ça qui des misala ba bundana ba ba sur le ça classement donc classement on a regardé papa pour vous regarder faut ba tebele faut ça va classement na ba ninga na bango classement na ba regarder pour la boye jeune mot ou tu sais bino ya ba bando répondre ngai ça bien classement na regarder mais ada ba grand artiste ba ça qui boulot na bango bien. Comment à stade de martyr il y a Félix Oisé quoi pana yo lobani nezalaki pressé fala zela fala betonga na moment ou bien abetongo na boule kaka kota na liste bato ba betongo ko bongo tata maman na encourager
na âge à vie en tout cas na betele maboko vena nga mukwa bongo ala maman encouragé parce que déjà spectacle ni daki kitoko so daki kitoko bon veka ga loge bomaki eloge bomaki kaka eloge bomaki ka vie à ça qui est classement mabé na ndenge ni omoni lokola francophonie la naki ve fallait que beta moi changer date mais avant tout monde faut est-ce que ça a informé la bon omoni makambo so ça mamutu so za ndenga kantara mais pour nga na jeter ba fleur avec grand courage beta musique bien soin bien en tout cas bravo félicitations ve so zo ga petit no musique sika va mon kolo mais moi mke pa wono en tout cas félicitations pour tous arrivés oh tala biso oh tala en tout cas félicitations grand frère sur le plan artistique avant d'aller bien kitoko makasi kitoko kutu makasi la guitare ils ont bien musique n'est très bien son père kitoko nini tosala ki na ba martyr on sur ezobetama image ezoya te na retard image ezozala te à part faire une mission au moins bon omoni image ezala te ba mise congolais ba croire trop c'est-à-dire ko croire na ndenge nini yezo croire na rêve mobo tokoma de ba minene ba Michael Jackson zo ane ba na bango ka ba artiste c'est normal botika ba cité kota ba télé zo ebeta ba direct bokende na ndenge ba mo jele ba image ya omoni pe zo kanga pe ba parti mususu mena ko na na administration ya bango te mais on a fait batika ndenge faire tika ki bango batika pona minute so beti martyr à faire on a partout so beti ba tumso ba no mona ngo so mo image mo bulu nini mais pona ngai ça va ba bunda na ba pona yo ça va ba bunda mais bon to kota kana bakati ya makambo na sezo le ka to ko meka pe to de cortiquet to moni be fait non to beta na Londres donc to mona susu ndeko no frère no fallait beti na municipal balobi lisusu pe que faire martyr ne la musique mais après martyr ndeti no ko komi ko sala moi ko kita qu'est-ce qui fait que faire sur la télé mi on a te a télémi atikala ka constant on a ndenga télémaki ni nous osanga artiste so qui bino nyeso bo vanda pe mena wera beti 10 ans pour voir ya succès likolo pe na wana te masi le monde mamandule ereza artiste congolais mona lem so mona mamuke abetika nze momo ya ina na konipe mutu makasi la mona la biso taki bankabo po mamandule ezate que yo so sala mo kansi ke oleki biso mais na ko na vanda ka na guitare na pesa ke rythme mais na na connaissance ko le ka et loko de ça artiste congolais bon le mususu ko zanga pe oyoka pour artiste congolais la grand poète artiste congolais la poète mo go yepseli kam to mona deso ba kutela ba bongami o na bongsi le msa bongsi tricot ba bongami azu position to était zala simple masidi pe ko ya na boule mo bo idi ne pe ko ya na boule ayebisio mais artiste congolais na gay ya makasi ya mona et puis masidi obi maramuso ba nule ba petit musu ba kote pe boulot na loyenge biso de beti mamrambo oyo nazana ngai mbiaka te po biso be totala ba vena biso ba do Congo ba ve chango ba vena biso ba omelantoko ba poetro ba bete makambo ba guitare obi na musique nso ndenge comme na monde internet est-ce que bobi ke ba petit musu ba succès ba salaka ya 2 ans etwana par exemple eza ba jeune bela bi omona ka kinganda bimisa eloko na succès 2 ans donc eloko wana zo beta ya na nka moins impact moi muke oleka mais succès ya salaka daika ya 2 ans merci nani na kotanga ko identifier ba bango moko tunde ba ba bi ke velo bango ko teza mabe artiste beli ba ba sali ba succès 2 ans mais tellement que comme on a écouté utaka na ngombi ko tanga ngo ko mona lo kwa dali na succès dans succès te succès pena biso de vana vena ton toni ba mire ko ya boyebi na kote mo mire ba manna bat na likolo makambo na basali yango te mais to pesa ka ba chance ebele na ba kitecho ba komi na ngo ba kenda na ngo kaka mais ba mo ba wana mona kitecho na zate mabe wana za bino mo ba grand frère mo te mo banda kango te kiteti siko ezali ko sundelela ba ye kiber te kiteti ko kiteti na bien eza lokola est-ce que mutu lokola kapa ya chabeti solo ya danger binsa batata kiteti te directeur on va bien directeur boka bien kapa ya solo non lokola ndeko na yo kiteti siko za ndenge nini tellement que mokate côté pour musique congolaise et comme na nzala ya makasi musique to beta o ba comme na mokate moko impossible donc muto peksa muto ate émission OK yango to mo alem so muto moko bo yo mo da conseil que quand tu parles de mémoire à monter on n'a pas comme ça na comme danger nga na sala basoli nini surtout le bon ba dessus ba vie
milieu de vie au moins même le soupe ko lo balem sunga dans milieu de vie ko le jibe mpiana ay papa jibe mpiana kasi mta beta qui fait de l'amour style le beta yo sa kinze mo 2 ans utiki biso ya moto mona makambo oyo moya ko tune ya te net biso sko banka ponga bana da l'ancien na bana nka vena ma ve volola ilai tokabola ne lem bocha ke liboso tête ya yo loto te wana da historien omoni ve volo ala bena peut-être na mama bandule ya mona vient na conception idéologie atota na mokate ko lela te maside elo wa to vano bonde na za boso na mokate na lela na ngate na vandi kaka pour vendre na papa wemba cha kufa batina artiste préféré c'est bon volola ilai grand chanteur. Donc, les petits nous moi, moi, c'était pour danger. Donc, balai qui va l'autre expliquer voilà, balai qui va expliquer balai qui boyo babé conseil ya na bino bazo beta c'était de gauche à droite pour babé ça vient un peu force wana. Babé ça vient moi un peu force wana et solo là et puis ça sous moi en plein. Ya mo sike ko mona yo li susu pour le makambo et puis c'est inspiration est belé au solo là yo mais qu'est-ce qui fait que na maison mère wana au bovanda wana et lelo balé qui n'aime belé babimi mais au mona pour kenni moi makasi total plus c'est à 2 personnes donc le bon et moi 2 personnes on va zapper na image ya lelo wana au bana na succès wana na kati pe ya succès ngo ki wera sonic wana ezomona na penza makasi te est-ce que bavanda ki na vie vrai te ba copie ki vrai devient na bino vrai te ou bien bazolinga ko boya kaka ko lakisa ki formateur to ki esprit wana ya maison mère wana to stratégie wana ki maison mère Masidi et là on a expliqué artiste congolais baba prêtre artiste congolais baba prêtre artiste congolais et là bon sur la ngongo to komi ba comme ça dans désordre attendre de ça que mutu mwa zo peso ba gloire comme mutu makasi Masidi bege chaîne de makasi et bebe ça donc pour mes alliés karabaya ne ba vanda ba yeba place ni ba utaki faut pas y avoir côté de on va si nous venons nga mona ba debele OK nga mona ba debele ndebe ba to ba dans ba parler ba biga musique la mona biso comment on est côté li na bango na orchestre to comment on ba prêtre na bien écoute l'écoute tout le monde artiste na Congo tu yebani bena ba mbati moko OK bele ba kana kolanda ndio mona ale msumu so cheba mande fute ba suga milai ba bongisi tu yebani bena ba dembati ba mbati moko ya uta côté kuna ya uta côté preuve net ngabo muta forma na ba guitare na ba police na ba partie basse ce que tala so côté de route comprendre tala so côté de route ce que soit tu ambile mso poli beto loge masola beta na okese mona kasavubu ngape no so beto loge na beta okese mona bota cité ya yolo okese mso ba yolo basi pe la gamba ni bani on se sérieux on a beto no ba misa mso to na pantalon jean to chango sira janwa tala so sirage ola dans batcha sirage je veux bouger je souffre kasi sirage comme dans le quoi cuir neti mbatuo la kosa dans la takanisa comme na cuir et mo mo le bali cuir on t'a dit présent mais to ebani ya moni to mikitsaka to yoka rapi ba tise congolais soit celle qui est le mois 10 abui ko yoka la génération na wana beta musique wana nani abanaki kozala pena moi top o wana concurrence o avia ko lingaka to azaki dol na génération na côté na génération na Kishasa oui te biso ce ko to ba pecha ba vie ozo ba te kinga zo speaker OK ba simbisa so ba dori za ba parti basse na ba police star na pa wana lo za bena master moko bona kwento na master good na kwanza agite abetaka déjà bimaka pe master good na kwanza agite jeune tout na quartier to ba ba vena so ale prince makaba passer ko sangira ba mettre fika repo ba ndia ba za obuile mais biso bena ba kwesa quartier so bo beti mo loko mo bo mo ne leki kapo mais tout monde qui déjà ba muda po biso ya to beta wana eto yiye na ba saba poli ozomona ba tumsunga mona nga lelo na yebi na bango te
omona kaka bon nzambe asungaki babimaki mais eza mpe na bagrand guitariste baleki biso na kobeta babimaki te bazali neti biso na yolo towana bagarçon mosusu neti bana kolo chantier riso poto aprena mpe ke tuke yaya flamme grand soliste mabima te flamme ndabima zing kapa ye moto abeta bagénérique asele c'est un bon guitariste na bandale mais tozalaki toyebana ye kaka eza kaka oyango nzambe atindiki obimi mais obimi il faut yebaka mpe koyoka nga nde omoni nga na guitare boye soki ata générique moko ebimi ya lelo ya petit moko ya lelo na otya litoyi otya litoyi na oyeba mpo nayebi te ela mosu leki mapa kobetele omonga nazangaki no ntango yango na avion. Est ce que lelo kono bamusike na biso évolue na ndenge bino bozalaki na orchestre wana mpo lelo mpe musike yango ekomi na baterme nango oyo international oyo musique locale oyo musique communautaire international ezala te. Est ce que lelo musique wana évolue international ezalaka te parce que pourquoi musique internationale mwana memaki wana international musique internationale ezalaka te ezaka abeta nzembo moko ya bien sala promotion déjà musique so ekati na Brazzaville ekomi na international kozela international te beta le mosusu na TV5 mpona bato mosusu bazobenga musique oyo baloba lelo wana ya français wana to ya anglais wana mwana yango nde ezobima plus international ke oyo alingala wana kolanda blo wana te papa soto po musique nous international faut la mugana toko to BFM bo totali oleki na BFM tapela bato basali ba preuve wana otali BFM bo monie aba BFM te pardon to mena BFM to zalanga na France to mona pe mutu na BFM ale là il vient na mona et puis na ba cadre et puis na ba société ne ba société mindela to ba chepe na ba flow limite zo ko na McDo McDo na McDo oui na Lidl oui artiste Fali pourquoi Toyoka est déjà la McDo na Lidl celui Toyoka na Lidl ça va bravo mais nga ba McDo na le kana yo na McDo na bon McDo ba critère ni ba ko tshela mutu aza artiste musicien international critère ezarani il faut mettre dans 3 minutes tout 2 minutes 50 tout 3 minutes et puis genre musique on fait dans genre mob net du petit maman on bête la bicolo obi comme quoi avant ni bien à parler na cheboye au moins de total à total sur mission mo lem sur pendant ça au Congo il y a bandino le bosso na bengi des lions na moni lo na bien venir dans ça promotion na Google net du petit on a bête on a na minute na tala game on a bête da 60 60 et quelques 60 000 et quelques cas parce que dans Google et puis dans ça soit foncer qui sur na trace on a conduite obi des lions au port de la chapelle natala ki na CP na bengi nga bien en tout cas bravo et puis ça il a conseillé mon gars besoin siko sona qui est assassin s'enregistrer état que auteur compositeur ça c'est ma hollandais là nous sommes en musicien na biso lelo poto benga bango na rang wana ngolobi papa est-ce que il faut ba manager ba ya yo to kata bango suki ba msuba yo kakote na mona msuba yo kana bango ba kata ba suki mona ba zo suki da danger mais aux autres danger des photos ne leur pas expliquer musicien congolais déjà obi kala eto da ba poto na ba 2001 ba siège na biso ba Château Rouge mais le kuma ba mutu po le Château Rouge mo zo le na car mo bomba les orgueils donc makambo to so langana ekotika la ko sa mati ba ba prêtre tika ba makambo za ba da grand prêtre papa. Voilà, basa ba grand prêtre je tiens à signaler bato bata la biso qui tout là to bosante to na to paye à côté mon avocat na quelle station d'à côté mais bon voilà to fais mon avocat la bega bongo ala pas avocat ya solo mais journaliste voilà Motena yo Matope son excellence topé so mbote ya trop merci na ba bien so bata la biso merci na une image pour Yemtasimi Marambutu mon cycle to côté so à Londres to moni venu ntoni na kati ya Londres boycotté à jamais mais vie à Betty quand même et salut d'abord ndeni ko mona soso en tout cas ngakutu saluer na son excellence grand kana PC mbote na Londres ngako na moni asali exploit parce que banda musique à Congo betema na poto jamais ba pesa salle moko ndule banda na 21 ba pesa heure na 17h te belebe ba critiquer ba bokechu ba dani ba critiquer à côté ba bokechu to kota te papa wana te on mabe ngabo na pesa fixation parce que de 17h 2h du temps 3h du temps ba kota ndule na betele maboko mais bon ça va eloko ba ba responsable ba wira ba responsable bayi baga ndenge baluka terre d'attente na ba biso est-ce que zaki impérativement wera fala betaka
nane baboyete côté déjà concert côté on a organisateur mais oza moto pe aza mieux informé na au moins salo déjà eki obeta ezalaki déjà cancellé déjà ndenge batexto mabe mais mpo na nga asili tosola emo normal omoni bapeti wana baye wana bauti bakini so azwi mo 100 euro akoki mpe na kini apesaki ya badi bandeko batikala badame baditi eya bulo na bango donc falaki ka bayoka bango ata batikela bango ata chance wana Solution ezwami epai ya Patrick Malwa Vengi, pompe funèbre Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malwa Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malwa Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.